Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda émission na biso ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokoyebisa bino makambo nini oyo ezali koleka na kati ya ambassade ya Congo na République fédérale d'Allemagne, plus précisément na Berlin. Bandeko babolingo touti kozwa ba message ebele ba congolais ba komeli biso na oyo etali likambo ya ba passeport na bango oyo basalaki ba demande ba mosusu esali 6 mois ba mosusu 8 mois ba passeport ezali koumela réseau ya malonga ezali koyebana te. Bandeko babolingo tozali komona ndenge gouvernement na biso na Congo ezali kosala mosala makasi pe gouvernement na biso na Congo ezali kotambusa makambo na ndenge ya malonga kasi ba peuple congolais to bato oyo bazali kolinga kosala pona mboka na ba ambassade ya Congo bazali kolinga kosala mosala na bango na ndenge enongo bani te. Biso nyonso tu toyebi ete bakongolais bazalaka na esengo mokolo bamonaka ete mama ambassadrice Shakembo akomaka awa na Allemagne bato balobi ete sikoyo mosala ya ambassade ya Congo ekotambola malamu. Me tozali kokamwa lelo oyo oli mosala ya ambassade ya Congo etambola malamu ba problème pe ebakisami lisusu ya mingi. Bandeko babolingo bandeko basili kokomela biso ebele basili koperdre misala na bango mpona kaka likambo oyo ya passeport. Bango moko bayaki kopesa systeme ete soki moto alingi asalisa passeport na ye il faut azwa mbongo na ye akende kotia yango na banque après sima akomema ba preuve ya ba papier wana pe sima basaleli ye passeport pe bato nyonso tu bazalaki kolanda kaka règlement d'ordre wana oyo ambassade epesaki. Mais ntango bato basalisi ba passeport bango bazalaki koloba 3 mois. Bandeko 3 mois wana bango balobaki bato bazelaki 3 mois ba misusu bakomi na 6 mois. Sans oublier que bayeba ete congolais azali lisusu congolais ya tango ya deuxième république te nde ba congolais mosusu bayaki bakotisi esprit pe baye kobenga bandeko na bango misusu oyo basalaka na affaire étrangère kuna na Congo Kinshasa. Tango bawuti kobenga ba congolais oyo basalaka kuna na affaire étrangère na Congo Kinshasa nde baye koyebisa bango ete ba passeport ebele ya bato ba congolais ekangami
na affaire étrangère awa na Kinshasa basi basala yango, mais problème ezali ko poser nzoka nde tango bato basalanga transfert na bambongo na babanke, ambassade akozwa kaka asali baformalité atindi na Congo, mais na Congo bazali kotindela bango mbongo te. Donc ambassade azali kozwa mbongo oyo bato bafutaki awa, jamais azali kotinda yango na kesi ya affaire étrangère kuna na Congo, po ete bakonzi ya Congo bamona ete moto oyo afutaki mpo na passeport na ye ebongo ete nsima bango balibere passeport. Nzoka nde bato ya ambassade ya Allemagne awa eloko nini bazali kosala, bambongo nyonso tu bato bafutaka na babanke, après bango toyebi te soki bakende kobimisa yango na ndenge ya mayuya olie bazwa mbongo wana batinda yango na Congo. Non, bazali kosala na yango biyenga awa. Alors baye koyebisa biso ete ezali na ndeko moko oyo azali responsable ya makambo wana nyonso tu na ambassade ya Congo, kombo na ye Monsieur Patrick Liaou. Balobi ete Monsieur Patrick Liaou wana yende moto azali kosala ba manœuvre nyonso tu, yende moto azali responsable ya makambo oyo etali ba passeport ya bato oyo basalaki ba demande. Pe Congo elobi ete kuna na Kinshasa na affaire étrangère balobi ete ba passeport ebele ya bato esi esalama na yango, mais moyen batinda yango en Allemagne ezali te po ete bazali kozela mbongo oyo ambassade ya Congo erecevaki auprès ya bato wana po ete batinda kuna na affaire étrangère ebongo ba passeport eya. Pona nini escroquerie ya boye ezali koleka na kati ya ambassade? Mama Shakembo azali wana comme ambassadrice to ambassadeur ya mboka na biso, ndenge nini azali koyeba te babiloko oyo ba travailleur na ye comme ba Monsieur Liaou ba manœuvre oyo bazali kosala ose ya ambassade ya République démocratique du Congo. Vraiment ezali mawa pe pasi ndenge kaka tolobaka ete moto azali koboma congolais ezali kaka ndeko na ye congolais. Soki bino kuna na ambassade ya Congo boyebi ete ntango mosusu basalaire na bino ezali kokoka te na ndenge bazali kofutela bino, mais elingi koloba teke bokobanda kodokola bambongo oyo bato bazali kosala bademande na bango ya bapasseport. Bozali koyebisa moto dans 3 mois okomona passeport na yo, mais dans 3 mois moto amoni passeport te ekomi ti 6 mois. Wana elingi koloba nini? Nde bato wana baye kosilika makasi bamosusu kutu ndenge bakomi ba message na bango balobi ete suka na yango il faut ba menacer Monsieur Patrick Liaou po ete balobi ete yende azali responsable, yende azali kosala manœuvre pona ko détourner bambongo ya bato, alors que na Kinshasa bazali kozela bambongo ya bato oyo basalaki deja ba demande ya passeport. Nde tozali kosenga na Monsieur Patrick Liaou, biso tosili kozwa message tozali kosenga na yo ndeko meka obongisa makambo oyo bato bazali koloba, soki ezali ya solo bongisa poto boye ete bakongolais yo moko oyebi bakongolais wana poto mitu na bango esi ebebi pe mitu na bango esi echauffe kolinga te okomisa bato mosusu bakoma lokola bakuluna oyo ya Londres tozali komona bekoma ete bitumba entre bakongolais pe na bato ya ambassade ya Congo. Bomeka kobongisa biso tozali kotombola mongongo tango nyonso mpona koloba malamu ya bakonzi ya Congo kaka bino moko nde bozali kobebisa likambo nini boye. Papa Roger napesi yo maloba.